En tout cas, pas de souci. À dispo. Ah. Ça va. Mbote bandeko ya www.congolokolenews.com. Lelo congolokolenews.com azana esengo ya koyamba mwana mboka oyo ayebani na poto oyo bino moko tango boko découvrir boko sepela eza bongo combattant munene mwana ya diaspora ya ingeta oyo bobengaka papa Mwanda na ke kopesa mbote papa Mwanda mbote mama langa Goodil Bisengo tolanda ko mingi na musika kuna 8 km na Paris hein parce que masolon opende ya la kuna ya Boyebi kaka pesa conscientisation ya peuple congolais bandi après bana Londres oyo to pesa ma bambote kala mingi te merci mama langai. Merci papa Mwanda tokokende musika te to banda mbala moko masolo ezo ko beta manamboka masolo eza discours ya chef de l'état papa na banzi Olanda kape na bokebi mokonzi ya mboka na discours na ye alobi boye concertation nationale oyo uti koleka nde epesi ye makasi ya kosala bongo discours wana alobi akosala gouvernement ya cohésion nationale papa yo yambi sango wana kouta na mokonzi ya mboka lolenge nini en tout cas ezelo mo ya malamu omoni mboka nyonso tu matata ezanga te bitumba esilaka toujours na osolola biso dovanda na France sozu histoire ya France moi moke na ville ya Reims eza na lieu moko très historique pour le monde parce que signature ya deuxième guerre mondiale ezwa fin na 1945 donc biso ba diaspora ya France ba combattant ya France odolingi changement toza ba combattant te ya robeta rabatu ya kofinga raté tolingi des changements et ya na mboka na biso ko banda ba institution na biso nyonso na constitution na biso ezala ya malamu po mboka ezala force 53 ans après Congo ezala ba problème ko soit na ko bunda initiative ya chef de l'état Joseph Kabila a na mboka oyo marge biso diaspora ba privé biso droit de vote yango wana mwa bandeko ba yaki na likanisi ya kosolola likambo etali makita wana ezaki très intéressant notamment biso délégation pe eyaki ya association na biso eyaki na concertation pona kosolola en face na chef de l'état Joseph Kabila malgré biso do voter na nouté parce que tozotala makambo ekoya na 2006 toye a do bunda etumba ya seni tozwa pe carte électorale pour notre voter pour ça peu moins nous le souhaiter que président nini oh à gauche à droite oh biso na do voter te donc wana première réponse na ko concernant initiative ya chef de l'état Joseph Kabila par rapport ya concertation nationale o abengaki bandeko nyonso pona bolingo ya Congo eza ya Joseph Kabila te Congo eza ya Tshisekedi te Congo eza la même mende te ya ba combattant te ya ba diaspora te ya batu nyonso tout et en plus pona concernant elo abengi ba diaspora na linga koloba na ba diaspora te ngalinga koloba ba combattant congolais o bazali banda ya mboka posolo bi ba diaspora ba diaspora na biso bakenda depuis 1491 hein ba diaspora ya Congo ba teka bango bakanga bango na boumbu donc na koloba na tango tipo donc quand on parle na ba français ba linga ba français ko pe histoire pour biso ba ta culture de lingi culture na biso makasi diaspora ezara te bato ba ke poto ya 50 ans tozala ba diaspora bakenda il y a 500 ans. Donc, so na combattant wane do sola moi bien maman langa. Malamu mingi merci papa kasi tomoni na maloba ya mokonzi ya mboka ya solo azwi bikateli ya makasi. Azwi ba décision o ekoningisa pe bato kasi balobi ya eza kaka ba lettre morte. Ata lobi makambo esale makanango te kasi ya turo président Joseph Kabila lobi akotia conseiller spécial akonomé conseiller à cause de la pembeni na présidence pour asala suivi ya makambo oyo nyonso ya lobi ya ba promesse nyonso oyo ya lobi po ekokisama likanisi ya konome conseiller papa Mwanda yo sepeli nango eza elo mon père malamu parce que peut-être dans l'occupation charge eza monene po président Dijara mboka ye morote za na François Hollande hein a Dijara
souffrance en yemorote et ça il démon bien la période de ça il ko ya pasi ya marambo yo lo bami na concertation de gauche à droite o basala ki kinzonzi dans l'ensemble ya ba concertateur d'où ba porte-parole o baya ki makambo yo lo bami o Joseph Kabila ko appliquer ndenga bi a rotia conseiller en matière ya makambo o ya suivi ya biloko wana et c'est le mot bien pour congolais lo bébélé masala raté. En plus, ça projet chantier bandit mais suivi exacté. Donc, eza ba garder fou mora bien oyazui pour na ko sécuriser ba projet nyo sote lobama na kati ya mayanga ni wana. Matondi mingi mwana mboka papa mwanda mwana diaspora ingeta na profiter ko pesa bana nyoso mvuluzi bana nyoso a diaspora ingeta ibobo place boza nga mama gidili na zana terrain nga yo na papa mwanda to kolobela makambo mboka kasi toyebi tina mikili ya poto représentation ya mwasi ezaka ka faible mwasi na ba institution azalaka te mwasi mongongo na e tombola makate mais kasi mokonzi ya mboka alobi turoyo 30% ya représentation ya ba mama et sengeli ezala na ba instance alobi na bisika o ekozala kaka ba poste misato et sengeli place wana etonda kaka bena ba mama papa mwando lobi boni en tout cas c'est sengo mingi to mona kaneti na mboka kwa Allemagne Angela Merkel ayali deuxième personnalité ya mboka na zali premier ministre ne pesa na mboko ba reine nzinga ba mama Kimpavita bazaki ba reine o ba dirigaki royaume du Congo o lelo dozana ba emblème o ezana ba passeport na biso na ba instance na biso ebele ya mboka na biso Congo o mona lokola mutu ankoi liseke ya éléphant eza ba emblème pe ba totem royal mais toko tapena profondeur moi mingi te la briefer ka bande kwa ingeta bana Paris ba mama Congo Louis Kadhafi ba Guy Gérard ba Boketu premier ba ima solo yo eza mama mama bangambo ya papa simu imba on place de kota profondeur puisque ko pelisa moto na minicho mais tozonga lisole ba mama ba diriger mboka oyo et oza malamu mingi Joseph Kabila ndenge azwi likanisi ya kozongisa ba mama na so na valeur ya kotamusa mboka po biso dovala na France par exemple to moneloko o abengi ba Rachida Dati ba Yali ba Ramayad basola pena kitoko pona intérêt à France et bon pourquoi pas biso moko na batu ba vandi awa o ba sisi ba classe A ebele misala ezate bazo ba mama na biso basala musala bakota pena ba gouvernement bazo pe ba poste ministériel donc ba vice ministre ba poste pe ba mama ba ko occuper ba ministre même peut-être ba gouvernement o ekoyaka tozo pe moi Angela Merkel ya koto o sa biso pe moi bien mama respect wana ba mama so dolindo balata ba maputa basala à la mundele te pour l'occidentalisation et BBC Afrique makas l'une des causes aussi biso bana ingete ya diaspora to lité na ba mers oyo l'Europe et détruit biso obemina ku ya France a oloba yango obemina ku France a lobelo moko ça nous a touché a lobi ça fait 6 siècles 600 ans on a alquitiré l'homme noir et ça combat mon chef de l'État Maman Olive Kabila, ba combattant au boyo kaka, baza ba fouté. Tokene pour na veiller pour la souveraineté en Bourg, on a besoin de zoka mamso les gars de la guerre à est. Donc obeminaku, il y a France ou Evariste Bochab ya kala awa président national ya Congo ou Vital Kamerhe, hein? Il y a un obeminaku, Evariste Bochab, Vital Kamerhe ya kala, Olivier Kamitatu, o baleka ki na Assemblée nationale sous comme président. Balande logo bien Jean-Pierre Bell na 2012 azalaki président national président ya Assemblée nationale ya France a lobby ne logo moko ya commémoration ya abolition crime contre l'esclavagisme au Christian Taubira sala association na oza ministre de la justice moi na mwasi a obundela Afrique peuple posomoyindo a lobby na kati ya lisolo wana obemina kuna bango lobby que ça fait 6 siècles que bamindele ba alcultira l'homme noir donc maïe le option za diriger Congo oyo Afrique oyo et ali télécommande ya mundele alors to mona tina ba mers na biso congolais abungisi l'authenticité na bokoko na ye je salue en passage ba chef coutumier na biso ba papa na biso ya ANATC ba papa lemba tous les chefs coutumiers ya mboka oyo y compris l'ancêtre na biso le roi Kimbangu Fumu Kimbangu oya ki pona l'homme noir a acquérir maturité perdue na ye c'est l'une des causes aussi au de passer message biso bana ingeta ya diaspora ya Paris
na bande comme sous ya Belgique parce que Kombe banda initiative au nouveau gouvernement a attiré attention na danger culturel parce que la culture est plus forte que la politique. Ce qui culture na biso est ma cité et aux ala pas simi pour la politique. So dans une constitution, la constitution américaine est écrit et lit par leur langue, il y a qu'on a l'anglais. Nous ne sommes pas des Français. Au moins la constitution Congo, autant on a français. C'est une aliénation spirituelle. C'est une prison. Tu ressens un gouvernement Eurobima Yasika. L'ingalaphonie ya Congo est élément. Qui congophonie est élément. Tout ça la période ya Romonaka francophonie une langue ya valeur ya ba français. Nous ne sommes pas des Français et ça lit en plein impact na mboka oyo pour un échange un peu diplomatique, culturel mais biso pe de doza o biso o papa Simon Gimbango lobaki to telemisa bukongo si tozala injuste ou incorrect soit to longoli ba totem ba léopard na babilo na biso ya mboka oyo pour ezali ba emblème royal. Mais comment se fait-il dans la République démocratique du Congo mais nous utiliser babilo comme ancêtre. Donc tosenga na ba chef coutumier ba papa lemba lemba papa na biso ba leki na transition ya passe ya mboka na biso ya ba problème politico ko banda na Olivier Kamitatu Vital Kamerhe, le Varis Bochab, na papa na biso Bemina, ko ba revoir ba matière biso so lancer message tango ngoyo moi message côté wana ya makambo tali ba question tuninga ya ngwana mama. En tout cas merci papa Mwanda opesi penza message hein. En tout cas lobi penza makambo makasi aliénation makambo ebele tozozwa na moto mondele kasi papa Mwanda sangwa kitoko peza pona bino bayi diaspora mokonzi ya mboka alobi question à double nationalité kwei yo oza na diaspora oza na posa oya kosala mosala ozonga na mboka papa mokonzi ya mboka Joseph Kabila obi eza likambo te asengi ba facilité bino ba démarche nyonso diplomatique oza ozwa nationalité za papa Mwanda soki oza français eza bande konanga ba mama Congo eza bino so boza na diaspora ba anaputu ba banda so ki bolingi kozonga na mboka na bino ba koko oya kosala mokonzi ya mboka lobi eza likambo te ba démarche nyonso diplomatique ba facilité bino papa Mwanda yo oza moto apoto oza moto ya diaspora message oyo ya mokonzi ya mboka oyambi yango boni. En tout cas eza initiative moko bien que bandeko bazana ba nationalité ya boumbu hein pour Congo na biso yango yo oza na nationalité français, belge, anglais, américain mais l'authenticité d'origine na biso na France so ba pesi nationalité ba koma penza mais c'est Mwanda français d'origine de République démocratique du Congo mundele mo dozong sokuna pa na yo et pourquoi pas tant initiative a boezwami pona kosala union ou synergie ya bandeko bakenda ndenge Joseph Kabila bengisi eloko wana batiango na kati ya programme ya concertation ndenge epesi ezalo moko bien Congo na biso ya moko soko za double nationalité oye aba ya motake congolais pour na ba document na biso déjà ba mindele ba lobara yango soko za étranger net na France oza des souches toda ba souche congolaise te bandeko France boyebi yango ba komana carte ya bleu wana oh ya préfecture va pesa biso kuna congolais français d'origine de bazongi so pa na yo Cameroun Gabonais bonabo autant moi na poche aux nango d'où il est grand temps pour la reconstruction ya mboka na biso vraie reconstruction bandana la mutu l'identité c'est bien 5 chantiers c'était aussi bien c'est pas mal bon samboka ba salubrité ba nini tous ces habits mais faut devoir otama boko biso nyo surtout ezeleka raté doze la Joseph Kabila ya aérotonga Congo nenga pesi accès à ouverture à 5 chantiers il a fallu ba o ba sala kala to fungula mitema ba oyo ba yinana ki to fungula mitema to soutenir le grand Congo na ba konzi nyo surtout ba dozo ba initiative ki toko awa parce que sans l'amour sans bon moko to ko avancer te il est grand temps to kanisa mai mazo le kana mboka na biso na yebi ke bino ba journaliste bozala mitune belé
olobanga makambo ya makila ba era ba guerre est papa nazoya bisika wana kasi balobi mokonzi ya mboka awa abengi asangana na bato ya opposition a travailler na bango balobi eze échec bamoni eta bendi mokila yango akomi koluka ko travailler na opposition po ye amoni akoki te bamosusu balobi majorité présidentielle wana esengeli babandela yango po bazomona nde bango nde bakozwa mingi pe mokonzi amoni abendi mokila yango alingi asangisa bato nyonso bayi opposition bayi ngambo okuna majorité basangana liboke yo moni boni. En tout cas eza initiative moko malamu parce que président Mobutu c'est le maréchal asalaka yango tango asalaka te unité nationale nanu te asalaki yango tangu abetaki Joseph Kasavubu tokofetaka le 24 novembre yango kala mingi te na 2013 awa batata bamama bandeko bana ya diaspora ba congolais baza awa na mboka na biso le 24 décembre 1965 Mobutu abeti coup d'état pa ya papa Joseph Kasavubu bitumbe bimaka te pona nini batu babomana ki te pona nini 5 ans au pouvoir ya papa Joseph Kasavubu azaki pe na batu balingaki ye azaki pe na chef d'état-major malgré Mobutu ango na sali jango mais bazaki na sima ya Mobutu misu bazaki mécontent na acte Mobutu asalaka ti lelo ba regretaka yango et même biso pe na ba désordre mamebele mais batu ya Bako président Kasavubu papa Mwanda Vital le président général ya Bako à l'époque na papa Jamais Kolonga oyo azali patriarche munene vivant d'Otskene bango misatu basalaka déclaration de presse officiellement na Radio Congo à l'époque balobaki biso à Bako Joseph Kasavubu président général Mwanda Vital et le porte-parole ya Bako à l'époque chargé à presse ezalaki papa Jamais Kolonga ba déclaraki que dondimi coup d'état à Mobutu car donc c'est la biso bokonzi ti lelo 0-0 boyebi histoire or Joseph Kabila sera landi likanisuana ya kovanda ensemble na ba opposant ezaka makambo o papa Joseph Kasavubu basalaki na Mobutu Joseph Kasavubu malgré mutema be ya batu basalaki papa Joseph Kasavubu mais quand même il y avait une cohésion nationale. Ça date pas d'aujourd'hui. La cohésion nationale et c'est daté qui au mois de juin, au mois de novembre 1965, les partisans et le président au abeti coup d'état Joseph Kasavubu et son président ya parti naye ya Bako papa Mwanda Vital basolaki bapesaki message na mboka makile tangate toza bomoko torotala ba faire yango après totika la Mobutu temps à travailler. Donc réponse na pesi pour na Joseph Kabila eza initiative ya bien ko sangana opposition na majorité biso na France on demande ka soki problème ya les toucher un français moko France mo baza derrière ye soki François Renaud soit même na ebale na Sénégal France mo bimba ba kolobela ba keno lzwa même ebembe ya mutu na bango. Donc c'est une honneur pour un grand Congo nzo botama zo bima na kati ya mulili zo kota na lumière. Hein, ils ont une stratégie na biso ya masolo bana ingeta bana Congo avec ka idéologie bayebi hein Rismo Congo Guy Gérard Boketu premier Mama Louis Kadhafi Blanchard Kemiti Bijou Eli Onos Limambe le prix Nobel de la SAP 2012 mais le prix Nobel des livres connaissance. Okay. Merci papa Mwanda, merci papa Mwanda. Kasi papa Mwanda tozo kende petit à petit na suka ya masolo na biso. Kasi yebisa biso to yeba. Bino est-ce que kuna bovivaka li solo ya guerre à est ndenge nini? Poto kaka 8 millions de morts, 8 millions de morts. Est-ce que bino penza na mwa mokuse poto zo ki masima ya ngonga? Est-ce que za na li solo kati obo yebi na bitumba ekoleka na est papa Mwanda? Batata bama bandeko Adoua na RDC na Kinshasa na Gombe, non loin du boulevard du 30 juin. Maman langa Gudi, talanga malam. Paul Kagame, avant comme président de Rwanda, azaki vice-président, mutazaki liboso na comme Pasteur Bizimungu. Pasteur Bizimungu wana président de Rwanda, bazo sala makambo bazo boma bandeso na S au nom de Dieu. Soutenu par les Américains, soutenu par les Israéliens que ba Rwandais bazo kosa ba na mituna bango ko banda Pasteur Bizimungu, Paul Kagame, Kunda Batwari, Banje bolanda ba piste ba benga ba pasteur, ba évangéliste,
bazo bundisa biso na kombo ya Nzambe po bazali ba descendant ya roi Salomo, ba descendant ya Jésus-Christ. O dozo kamwa na Congo balinga koloba vérité oti. Donc so ba bomanga lelo na Congo na RDC, guerre ya Est cause nango ya li divin selon ba Rwandais na ba Américains na ba Israéliens, ba Congolais ba yebi yango te. Biso na France to sali ba recherche makasi, bo Holandaki Paul Kagame akende na Oxford na université wana za l'Angleterre. Place mettre à penser na bango pese bango masolo na osenga na ba papa na biso lokola ba Évariste Boshab, l'homme du savoir, ba Vital Kamerhe, ba to savoir, ba to rola ba Olivier Kamitat, ba to savoir, ba to ba Beminaku, ba to ba papa Kenwa Dondo, ba to ba papa Etienne Tshisekedi, ba to ba papa ba ebele ya opposition ya mouvance bo sangana bo ba vérité oyo ke la guerre de l'Est c'est une guerre divine falsifiée par les Anglais saxons, les Israéliens, les Américains pour exterminer peuple bantou. C'est ça la vraie cause de la guerre. Oh, ça fait plus de... Et banana en tout cas là. Malamu mingi papa na moni penza ya solo. Ozopesa biano ndenge kokiki papa mwanda projet ya dialogue intercombattant si je ne me trompe pas eza projet eza likanisi yo vandi na poto ye yebisa biso projet o bozana ngo pona kosala dialogue intercombattant et comme ina niveau nini. Merci maman langa pour l'information oza pena makas d'investigation spécialement à part concertation. Tous les éléments au donga do kotsa na nouveau gouvernement au Robima na président de la République malgré biso do voter na noté biso ba diaspora combattant na limuta Joseph Kabila te na limuta Etienne Tshisekedi te na mutu ya peuple congolais to luka cohésion na unité o to avant na mboka o aza congolais ali congolais biso ba diaspora combattant ezamba liboso bande onanga to yoka mutema pasité to moni à deux reprises na mboka oyo intellectuel, opposant, mayele, balaxi biso que Joseph Kabila c'est congolais, biso la poto de le bazar rwandais bonaboé, mais tout le monde constamment maman langai. À deux fois, boken une élection en 2006, boken une élection en 2011, ça veut dire la nationalité congolaise. Papa Etienne Tshisekedi, Vital Kamerhe, bato opposition surtout, bo prouver biso biano, biso bana ingeta, bana mvuluzi kimbangu. Oza vérité. Totika songi, totika kokabwana. Bo prouver biso que biso depuis que Joseph a présent la biso te pour de voter te biso ban la diaspora, biso va combattre à Paris, mais toyebi aza congolais pour même une élection à deux fois, 2006, 2011. Tout ça, ça fait partie de makambu o badazo kanate, o badazo beta mana Paris, o badazo beta mana Belgique, o badazo bunda mana Londres. C'est une vérité et donc c'est une idée o tuninga question. Que biso va combattre à Paris, to ça la dialogue intercombattant. Ba combattant au bazar ba sima ba parti politique ité. Combattre à PPRDT, combattre à IDPST, combattre à Parecote, combattre naître au la souci à mboko un esprit patriotisme et nationaliste. Point. Yango to yena ngoto senga na gouvernement en place e bima la mikolo ya. Ya on a tika la moi séjour na luki moi 50 € pour na prolonger séjour nanga. Et puis, na mutu munene oyo abengisinga na mboka o pona koluka cohésion nationale. L'esprit à professeur Simon Kimbangu avec son bravoure, je cite bien, l'excellence monsieur honorable Évariste Boshab, oyo a un esprit à nationalisme, ya koluka cohésion nationale, o biso dans luka kala comme une synergie pour pousser l'ennemi hors du périmètre de notre territoire qui est le Rwanda et ses alliés. Malgré baba ndeko na biso do solango après po Kagame banga mutu moko na monde entier Kagame banga mutu moko kombo na ye Kigeri c'est un roi ya Rwanda a exilé a foula sol congolaise depuis le 30 juin et le 25 juillet aki okutana monsieur Daka Marchen ozaki secrétaire ya ONU fois na makambo ya Congo makambo ya Free pour na koluka unité et cohésion nationale entre président Moïse Chombe président à Katanga na président ya Congo central ou le reste du pays nezaki Joseph Kasavubu roi ya Rwanda aka koluka Daka Marchen ozaka secrétaire d'état lelo de na Ban Ki-moon na histoire pour aïbisa bango que le Rwanda n'a pas besoin d'une partie politique, il y a opposition pour même monarchie moko
pas même régime républicain ou démocrate. Bango bazalaki na ba valeur ancestrale royaux. Roi wana azalaka na Colorado, aux États-Unis. Abangaka Paul Kagame te, Paul Kagame nem tabangaka ye. Biso na dialogue intercombattant de Rosenga, ba jeune congolais oyo ya Congo RDC. To botem so maboko na initiative oyo ya cohésion nationale na dialogue intercombattant pour de senga roi ya Rwanda Kigeri, je cite bien alobaka lingala. Roi Kigeri aza le seul mutu ako suksa Paul Kagame sur le plan spirituel et politique moyennant l'esprit imana ya Rwanda. Makamona zoloba Vital Kamerhe yebi yango, Mese Boshaba yebi yango, Joseph Kabila yebi yango, Kengwa Dendo yebi yango, il est grand temps de vanda to solola parce que l'information biso diaspora dozan lango pona mboko na biso la mère Mende soutenir émission ya moi na bino Lokole News bobo zwa penda ba combattant ba refisaka ndenge nini. Tokenda kolia ba McDo te, tokenda kolia ba Soso te, tokenda kotala ba Bidingi te, tokenda kotala François Hollande te, tokenda kotala Sarkozy te, oyo kosala ba bêtise boyamba a do kamwa aye pona balkanisation ya Congo boyambi pe à bras ouverts. Nazo sepe na ndeko na biso Congo dia totila, hein? Ve na biso Didi Kinwa na yebi mutu ango. Titi Le Valois, alobala eloko wana ke Titi Le Valois, le pape de la SAP a tellement Sarkozy awa, mutu mota soutenir était. C'est diaspora de la Suisse. C'est un combattant. Mais comment la biso eza ya makofite, kombe ali awa. Kombe za ba idée. Kombe za ba idée, hein? Bazoluka délivrance spirituelle, pas tellement trop politique, mais au pesa peka ba solution est belé. Bon, si on a comme une souka penza ya lisolo nanga ya lelo na papa Mwanda na FC bino za diaspora za combattant avant na France moi na ingeta. Kasi bana mvuluzi, bana ingeta, bande konanga ibobo. Toe bananu piste ya solution nini bino bozanango justement poto bimana crise oyo papa Mwanda obeti olobi mingi opesi bwanya okundoli biloko to ebakite ba roi Kigere o abangisa Kagame yenda kokata makambu ya solo pesa pe biso piste ya sortie ya crise oyo bana mvuluzi bana ingeta na lina oka e anona yo. En tout cas maman langa merci na question tunu za capitaine za piste de sortie. Papa Simo Kimbangu na mboko basu bazo benga e Simo Kimbangu. Fumu Kimbangu. So ochongo na français, fumu eza roi to mokonzi. Papa Simo Kimbangu azaki descendant ya royaume du Congo. A toloba ma église Kimbangi c'était, toloba makambo ya histoire, toloba makambo ya Papa Simo Kimbangu, c'est un descendant ya royaume du Congo. Ayaki mission ezaka moko. Réunification, réhabilitation ya royaume du Congo avec K. Mabota esangana. Bokamwa Rwanda ezaka na Congo. Bango bazo kosa que Rwanda il faut azwa mwanda mwa Kivu. Or que non, nous avons un ancêtre combo de porter biso tout ba congolais awa Congo azaka mutu. Odola ti ba congolais ba luba ba congolais ba to bandunu ba congolais ba besingombe. Congo ezaki komba tata moko bo exista avant Moïse, avant Jésus-Christ. O abota Congo o ba peuple o tina Afrique du Sud, tina Maroc. Preuve voilà puis roi à Maroc. O azaka à l'époque prince héritier ensemble ayaka awa. Roi Kigeri ayaka awa pona bikamunine. Donc parce qu'il y a une relation diplomatique ancestrale. Parce que comment se fait-il le Congo est né soi-disant le 30 juin, mais tous les déjà la relation diplomatique, bah tout le royaume, il y a Maroc et yaki, royaume, il y a Rwanda et yaki. Tous les bah monta bangi sa Paul Kagame meza, roi qui gueule na idéologie de n'ango dialogue intercombattant, boyoka idéologie, ya bana ingeta bana papa Simo Kimbangu. Piste de sortie à ma solo au papa Kimbangu ben na biso, obso croire au-dessus des institutions politiques et religieuses à Mboka Oyo, à ben na biso deuxième indépendance. Ba Congolais ba yebi yango avec un gouvernement eurosangisa biso na monnaie moko mbongo moko papa Simo Kimbangu o baloba anyata mundele na langi moko oyo ko fédérer biso église moko ko tikala église yango nini toyebite tozala combien des églises na Congo plus de 1 million des églises mais papa Simo Kimbangu abaki na gouvernement l'église de la moko piste de sortie à l'île deuxième indépendance au roi Congo papa Simo Kimbangu alakaki biso pour nous c'est un roi o yaki
kotelemisa royaume perdu, dispersé, disloqué depuis 14e siècle. Et en 1885, l'acte de Berlin, il y a le 26 février, il y a un acte où il y a une balkanisation, il y a mis balai. Donc, Namoukousse, piste de sortie, au dos lancé, na chef de l'État Joseph Kabila, na gouvernement Okoya Sika, Boluka gouvernement au papa Simon Imbango Alaka, qui ce n'est pas une affaire d'une église, c'est une affaire d'une nation, d'un peuple noir, du souche congolaise. Piste en Ali, deuxième indépendance. Pourquoi on a deuxième indépendance? C'est Zangatia papa Simon Imbango et les Congolais qui savent, na ba kimbangiste, na ba to balandaka, Bokasuana, na première indépendance, tozaki na chef d'état-major Mokota Bundele so pour repousser ba Belge. Tozaki na intellectuel Mokote armée mo forte pour tozo indépendance soit le 30 juin. Lelo yo yango ezongi oya lobaki e ozala bitumba makasi odo bunda contre le monde entier. Le Congo est face à la guerre mondiale. Bato so information na ti. Tozo bunda contre le monde entier, les États-Unis, l'Union européenne, eza wana bato ko ba Charles Nana, aza Camerounais français d'origine camerounaise a commis un livre ya makasi bato ko ba Pierre Péan bato lokola ba écrivain papa bokomba kasakasa hein papa na biso belé o ba commis ba livre na libanda o to monique il est grand temps to sangana podo luka piste de sorcier mboka na biso e ali to landa makambo ya papa Simogimba on a projet de société atikela biso ya gouvernement na ye ya 1952 na loa. Borotou na tout Congolais qui mbangiste, tout Congolais. O azamuto ba reche batoko la ba papa Elika Mbokolo, ba papa Théophile Obenga, pas mal des analystes politico-religieux congolais, ya mindele basé belé, to travailler belé na ba mindele na ba noir américain, na ba noir ya Afrique, na ba travail au dozan na dans la radio association la biso. AEBDCF, les amis de Varis Bochap de la diaspora congolaise. Nous sommes des combattants non violents. On réfléchit quand même par rapport à l'amour, patriotisme et mboka na biso. Il y a de ça synergie oyo, il y a souka, il y a sika, on doit espérer pour na mboka na biso et que liboso. Barack Obama ana maramnazo s'occuper, François Hollande pas na maramnazo s'occuper, biso peut s'occuper na maramba Congo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était vraiment intéressant. Batu babeteli yo maboko balobi oza connaissance balobi o bien solo diaspora ezaka kate au niveau ezate bo sentir connaissance papa Mwanda afungoli makambo minene. Merci na batu nyonso mama Congo, merci batu nyonso bazo bunda pona Congo lobi ezwa en vol. Merci na yaya nanga bokechu première ya Yambo, merci na papi Nekina, merci na Laetitia Bisengo, merci na bana diaspora nyonso oyo bolingaka Congo Lokole News o bolandi émission lelo na pesi susu. Merci na invité nanga papa Mwanda o penza afungoli masolo na ndenge elongo bani. Merci na Patrick Sala o azwi ba image oyo. Merci na bana nyoso ya Mvuluzi, merci na bana Ingeta na pesi bino ibobo ibuna ndeto kutani pona masolo mususu papa Mwanda na moni lobesuki Ingeta, hein, Weranson, yo ebi, Weranson, yo oyebi, Jiben Piana, yo ebi, le 21 Zénith de Paris, photo bandana Goma, hein, porte d'entrée, so ok Goma te, nabiso yo, et aussi mbate, hein, solo la bien, et maman Romi Kitisa, to senga, bondeko, bolingo, bomoko, à tous les Congolais, to linga Congo, to sangana, il est grand temps à unité. Merci papa Mwanda, en tout cas batu ba sepeli. Batu ba sepeli ba obi papa za la connaissance. Merci beaucoup ayebi hein.